ndete moi permutation moke ya ba musicien bango wana ba pemi moi moke pamba te toza kozongela kuna bon ete lelo awa lelo mama fiti opesi mbwa boy yango wana tokozongisa elobele pana yo mama fiti ya solo ya mboete mama fiti akoka koloba tozali korapele na baye nyonso bakolanda biso na YouTube toza koleka bongo en direct ya Presque Nkamba nde eza kosala ete milulu oyo tokoka kokapte yango 5 sur 5 na monde entier mobimba. Presque Nkamba oyo ekambami na papa Anelka yende asimbi Presque Nkamba na bamembre nyonso ya presse ya pe information ya Nkamba topesi bango longonia mama Lili Mundele musala kitoko cameraman ya tongo mama Madofiti na munu kutuba olobidi matene mama Dedine kiese kake na beto na kilumba bubiai ya una tena tatamana ka kumonisa na bampangi na kuizara fe na baina mebigana na injo bana kuleka pongito kulamba bansusu na bao baza bamboteke awa na kati na mbanza Yerusalemi na ntwala injo ya papa fuma dibunu pamba simo kimbangi yangani mkinzi ke awa ya nene pe kiese ya ngolo pamba ve ba mipandisa nyonso na kati na inza ya mvimba bamekuza tomboka awa na Nkamba samuna kuza kufete ntwadi na nzambi na beto Presque oye bonne année Allô. To rappele na biso nyonso ete soki tomoni papa abimi batu nyonso oyo aza na telefone na ye mpona kozwa image lisusu te na telefone na yo soki mokonzi abimi lisusu mpe tosepela na banzembo na mitu na maboko kasi koningisa nzoto te tolanda defile oyo papa Fumalongo papa dengenda kuntima alakisa biso yango nde eza exemple pe modèle na biso awa na kati na Yerusalemi moko te amipesa lisusu na obinisa nzoto na ye eza mobeko soki bazwi yo koloba te batu mabe wana ezalaki communiqué oyo epesameli biso sikoyo. Voilà. Solanda animation ya bapanzi sango. Bonne année. Ratel qui oye. Presque oye. Kino tango nini. Ekolo na kozwa kimya na bomo ibwanga. Kino tango nini. Ah, te. Kino tango nini. Ekolo na kozwa kimya na bomo ibwanga. Nakomitunaka. Ekolo soki nazali ekelamu na yo. Kino tango nini. Ekolo nakozwa kimya na bomo ibwanga. Nakomitunaka. Ekolo soki nazali ekelamu na yo. Yawa kolo nanga. Yawa kolo nanga. Tango nini nakosepela nkolo. Libondeli nanga. Ekolo bambola ngai ya mbona kufa.
bakoko na ngai babelelaka nzambe ya bokasi bakoko na ngai babelelaka nzambe ya bokasi bakoko na ngai 1 2 3 bakoko na ngai babelelaka nzambe ya bokasi baboti na ngai balakisanga nzela na yo utabo mwana nanga nayebi yo nzambe nanga uta pepa pepa nayebi yo nzambe nanga bakoko na ngai babelelaka nzambe ya bokasi baboti na ngai balakisanga nzela na yo utabo mwana nanga nayebi yo nzambe nanga utabo mwana nanga nayebi yo nzambe nanga na makambo nanga nyonso natiaka kimbangu ndeliboso esika mayele na ngai esuki yayo ebanzi wete ozali nzambe kotali kambo nanga konyokwama elonga ya satana butu moi na nzela na yo tata simo kaniselanga kotali kambo nanga konyokwama elonga ya satana butu moi na nzela na yo tata simo kaniselanga na makambo nanga nyonso natiaka kimbangu ndeliboso esika mayele na ngai esuki yayo ebanzi wete ozali nzambe kotali kambo nanga konyokwama elonga ya satana butu moi na nzela na yo tata simo kaniselanga
pambola biso banana yo kimbangu wama pambola biso banana yo zambiambe kiambi avanga ididilanga fuku emwini anzambiame ungindula mono imwanaku zambiame kiambi avanga idi zambiame za 1 2 3 zambiame kiambi avanga ididilanga fuku emwini anzambiame ungindula mondo imwanaku zambiame kiambi avanga ididilanga fuku emwini anzambiame ungindula mondo imwana babingi basevanga zingukya babingi basevanga zingukya basimale na nzunguko makwa mono mwana ku liokele isambilanga ibokanga kwange nzambia metanguzazo kasidiswaswanuka jenako isambilanga ibokanga kwange nzambia metanguzazo kasidiswaswanuka jenako abingi basevanga zingukyame basimale manzungu kwa makwa mono mwana ku ziokele isambilanga ibokanga kwange nzambia metanguzazo kansidiswaswanuka jenako isambilanga ibokanga kwange nzambia metanguzazo losambolanga 1 2 3 losambo nanga itata na nyako ya ndola yango tata fumwa longo mokonzi wa bule yokelanga mosala nanga ibutu moitongo pokwa sekolela pisoli nanga ina nyako pangusa yango mosala nanga ibutu moitongo pokwa sekolela pisoli nanga inanya kopangusa yango ngai mawalo sambo nanga tata nanya koyanola yango tata fumwa longo mokonzi abule yokelanga mosala nanga ibutu moitongo pokwa sekolela pisoli nanga inanya kopangusa yango mosala nanga ibutu moitongo pokwa sekolela pisoli nanga inanya kopangusa yango losambo nanga inako zuwa yano mokolo nini mabolongo kofukama nazali sekosenga epai nayo sambe mokeli mosalisi ya nyonso masoma zalise nayo kolela nanga itata bongola yango ekoma esengo nasalela yo na kimia kinosuka ya bomoi nanga kolela nanga itata nasalela yo na kimia kinosuka ya bomoi nanga tata tata takozua yano mokolo nini mabolongo kofukama nazali sekosenga epai nayo sambe mokeli mojalisi ya nyonso masoma zalise nayo kolela na
ngai tata bongola yango ekoma esengo nasalela yo na kimia kinosuka ya bomoi nanga kolela na ngai tata bongola yango ekoma esengo nasalela yo na kimia kinosuka ya bomoi nanga. Yawe mobateli nanga nakobanga eloko te. Yawe mobateli. Silence. Oh. Yawe mobateli. Toyokana discipline. Toyebi ete mingi toyemba kete toyebi koyemba te. Mais awa tolanda dirija zopesa nzembo. Dirija tasaka kamoko. Merci beaucoup. Yawe mobateli. Attends, soki yo yebi te tika oba yebi bayemba. Awa tozana concert te. Yawe mobateli nanga. Yawe mobateli nanga. Ya 1, 2, 1. Yawe mobateli nanga. Nakobanga eloko te. Tango nyoso nakolela akoya kosalisanga. Tala esengo nanga yawazali pene nanga. Yawe mobateli nanga nakobanga eloko te. Tango nyoso nakolela akoya kosalisanga. Tala esengo nanga yawazali pene nanga. Tika na yembela ye zembo ya esengo. Golu na ye ele kipalata peolo. Tika na yembela ye zembo ya esengo. Ata satana koluka molimo mwangai mobunga ngana yebeza mopepe nyoso ekolekana. Tika na yembela yenzembo ya esengo. Golu na yele kipalata peolo. Tika na yembela yenzembo ya esengo. Golu na yele atamokili ningani mayele mabatwe suki ngana yebebya mopepe kolo akopamela. Tika na yembela yenzembo ya esengo. Golu na yele kipalata peolo. Tika na yembela yenzembo ya esengo. Koyembi yango deja. Ata satana komeka. Ata satana koluka. Lolendo nanga ezali nasimba mina kolo. Tika na yembela yenzembo ya esengo.
esengo ngoluna yele kipalata peolo ata satana komeka lolendo nanga ezali nasimbami na nkolo tika na yembela enzembo ya esengo ngoluna yele kipalata peolo tika na yembela enzembo ya esengo ngoluna yele kipalata peolo ozali nzambe mokili mobimba mokumisa yo kimbangu kyangani yolongi mokili ozali nzambe ozali nzambe mokili mobimba mokumisa yo kimbangu kyangani yolongi mokili liloba na yo ekoki koleka te kino ekosalema. C'est bon? Oza, un, deux. Ozali nzambe mokili mobimba mokumisa yo kimbangu kyangani yolongi mokili ozali nzambe mokili mobimba mokumisa yo kimbangu kyangani yolongi mokili liloba na yo ekoki koleka te kino ekosalema solo ozali nzambe kati na bato liloba na yo ekoki koleka te kino ekosalema solo ozali nzambe kati na bato mokili mobimba miso na bango matali na Yerusalemi. Ba caméraman, vous avez disposition une fois pour toutes. Ba caméraman, vous avez disposition balamoko. Mokili mososo lete kuimbia ezali na yo pesa kimia na mabota maso majali koluka yo kobamona londene na yo Tofu kama biso baso papa oye yewana Oye! Ratelki! Oye!
Kimbangismoye bokolimbisa biso oyo bomoni esi elobama na banza batata mvoala babandaki koloba yango kikweza tata et na 1990 daka discours moko na République démocratique du Congo mokonzi wana alobaka tout va changer et tout doit changer. Makambo mosusu oye tobosana kamba zozongisaka malembe. Donc yambo tokende bipai tokokende tokopesa nanu bapapa mbote. Mozola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela. Tumweni nzambi mumeto meso. Kanele vona telumbukia unu nzaka ya kuiki dietiko. Kansi ibu na dienina. Etata mwanda velela. Kaisa mpe mukangala kakako. Wakulu muka. Yelu yalu luandulwa zulu. Tuena kintuadi yesedieto tata mfumo mbanza. Tata nsongya nzila. Tata nluengisi. Yandi mbangi ya kimona meso mumawonso na mavyokanga mu Yerusalemi. Ekuma tukakasisula mu Yerusalemi. Muna 1921. Vwendi kwandi mu Yerusalemi. Tulombele kwa tata mfuma mbanza. Ututela mana betu bana toko vana kiambote. Faki. Tovana sedieto kiambote munkumbwa se mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela sedieto lendele kukuvanda musola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela tumweni tata nzambi mumeto meso diambu diangitukulu ekuma sungula kwa betu tulongo kele babuyingi tuzeevu nzambi kenako nzambi kamoni kangako nzambi kalendi kala munduko esungula nzambi kalendi kala mukanda ya bandombe ya fwesukako kansi betu tubankwa nsambu ekumansilu nusa mfumo tu Yesu Kristo vokwenda kakwenda kenda kutulombela nsadisi zizilungana na mubeto tuka kya kumie sole mungonda ya vwa mumvu funda dimosi kama nana ilunana yensambadya kubakongo bangu kumongo ambanza mbola nkamba dikitu kilivo Yerusalemu diamba tata Simoni Kimbangu mwanda velela nzambi wakulumuka iwena yeto kintuadi na telumbu kya unu
Vwendi yetu mukatu kwa Yerusalemi. Kano keneni tuko yekakayo yelempeko. Bonso buka kadila. Ibukena. Ibukana tatamana kala kadiyandi nzambi. Nzambi yatekila kuntwala ndika yenako. Nzambi nalanda kunimani peka yenako. Nzaitilangane luvuvu mututitomba. Kawankaka ko kutuvana luvuva mumunza tata Simoni Kimbangu. Tulombele kwa tata Mwanda Velela otutela mana betubano takuvana Kiambote. Faki. Tokubikeno moko tavana sedieto Kiambote munkumbwa se mwane tata Mwanda Velela munkumbwa se ye mwana ye tata Mwanda Velela. Tulendele kutofwana. Tangu yifweni tuvyokisi kimvovolo kwa bamfumu wa feti. Tufuka mabiso basu. Na kombo tata mwana pe tata Molimo Santo ndenge ezali pe bomesa nanu biso tokopesa mwa programme sima me tozopesa kaka ba slogan Preski oye Preski oye Preski oye Ratelki oye Ratelki oye Ratelki oye Nkama oye Kama oye Kama oye Tokomi na suka ya likambo. Tata Simoni Kimbangu Kangani, oye!
Tata Simoni Kimbangu Kangani, oye! Tata Simoni Kimbangu Kangani, oye! Mwanda Velela, Wazola, Walembizola, Kaka ye kaka, Yandi kaka, Yandi kaka, Yandi kaka! Na kombo tata mwana pe tata Molimo Sant, tumoni kengonga na biso komi wa musika, mukonza bimi deja wana. Ne programme na biso ezali boye. Toko pesa maloba epa ya chef de département ya presse information kimbangiste, awana RDC le révérend Jean Lusikila Makananu, yene mutakozwa maloba. Ce qui est à Silisi, directeur général Yarateluki, DG Christian Konga, yende akopesa Konso s'il vous plaît. Excusez-moi mon frère. Bolimbisi. Donc, yende mutakozwa follow le epa tata mokonza boule. Ce qui étape wana esili to pesi micro epa ya mokonzi ya Ville Sainte, yende mutako landa étape mususu o etikali. Sans plus tarder, to pesi micro epa ya révérend Jean Lusikila. Merci. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Tata mokonza bule mpe mokonza lingomba papa Simon Kimbangu Kangani. Lelo yali mokolo monene le 1er janvier 2026 ezali mokolo mwa biso bapanzi sango kati na lingomba na yo. Preski, presse information kimbangiste, Ratelki, radio télévision kimbangiste. Ezali mokolo monene oyo bana bayo oyo ocha bilembo ya bopanzi sango ya tata Simon Kimbangu ya Molimo Santo. Totika kabisengo na ya bonne année. Bipai na bipai pona komata ngomba ya bule nkamba Yerusalemu ya sikapo kosepela elongo na yo. Nzambe na biso pe kozwa maye oyo okopesa biso pona koloba na mokili mobimba na tina ya mobu ya sika. Mama Njwa moko na Kinshasa azali koyembela biso nzembo na kala. Mama Likambo, tata Likambo. Mama Likambo, malamu oyebela yango tina. Nzembo mama Njwa moko ayembela biso. Azali koyemba nzembo wana lokola lisano. Nzoka nde ezali message monene ezali kopesa biso. Nde na tina wana biso bana na yo bapanzi sango bayebi bonzambe na yo. Bayebi ntina oyo bakotela plutôt bakotela na mosala mwa ya bapanzi sango na yo pe na lingoma na yo. Tozali awa pona kotombela yo na mongongo makasi mobu malamu mwa sika mwa 2026 elongo na tata conseiller direct pe na mama conseiller direct na yo na libota lisanto mobimba. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Molimo Santo. Papa Simon Kimbangu Kangani nzambe kati na bato. Mobu moleki tonganga ki lisusu awa bonne année na esengo nyonso. Kasi na kati ya mobu mobimba talampasi ndenge ekotela ki biso. Particulièrement na SDP na bisika mususu ya mboka na biso ya RDC na bamboka mususu. Makila ebele ya bana na yo ezali ko sopana. Ebele mpe ya bana na yo bazali na bazamba mpe bisika mingi oyo ya pasi. Ndenge nini bana na yo wana bako kanisa kotonga Yerusalemi. Tata mokonza bule mpe mokonza lingomba. Biso mungo ngona yo ya ntalo. Toyebi ete manso ezali na se na yo. Pamba te to bengaka yo mokonzi ya kimia. To sengete na mobu moye mwa 2026 moye to bandi na mokolo mwa lelo. Maye manso ya mpasi oyo to moni na mobu oyo eleki ya 2025 obongisela biso po tozala na kimia po bana na yo nyonso to tonga Yerusalemu pe lingomba na yo
na bisika biso ezali. Pona biso bapanzi sango Preskina Ratelki. Soki journée internationale botama na 2006 ezalaki souci to posa ya tata mokonzi Bule pe mokonzi Lingomba pona ko luka bomoko boyokani pe esaleli ezala moko kati na biso esengeli posa to souci wana ya tata mokonzi Bule pe mokonzi Lingomba na biso banso tolata yango. Lelo oyo tata mokonzi Bule pe mokonzi Lingomba ezali ko tiolama pe Lingomba mobimba na kati ya ba réseaux sociaux. Ba nani bako lata bitumba wana soki biso ba disciple na yo ya ye kasi so biso ba disciple na ye te kasi tokolata yango ndenge nini soki tozali liloba moko te. Malamu biso banso tozala na liloba moko po topesa nzambe na biso maboko na mosala monene oyo azali na yango na nzela mwa biso bapanzi sango ya Lingomba na ye. Papa oye! Oye! Papa oye! Oye! Papa oye! 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 Lingomba oye! Kimbangiste oye! Oye! Kimbangiste oye! Oye! Kimbangiste oye! Bapanzi sango oye! Bapanzi sango oye! Bapanzi sango oye! Disciple du Saint-Esprit. Tosilisi boye na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Amen. Tobeta maboko. Ngonga ya remise à Flair. Nde tozali kozela mokonzi ya Ville Sainte poete azwa maloba asisa mayema tikali lokola a déplacer mukese ke batindi ye mama dirigeante pesa nzembo nanu na tango tozokozela mokonzi ya ville akoma. Nzembo noki mama.
nzembo wana pe ezali bilelo ya biso bapadi sango na nzambe na biso nde topesi maloba epai ya papa conseiller principal ya cabinet ya tata mokonzi Abule oyo azali en charge ya culture et art et communication et médias. Na komba tata mwana pe tata molimo santu. Preski oye. Oye. Preski oye. Oye. Preski oye. Oye, 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 la voix du kimbangisme, disciple du Saint-Esprit. Ratelki oye. Oye, Ratelki oye. oye, Ratelki oye. oye, 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 la voix du kimbangisme, disciple du Saint-Esprit. Papa elingaki ngai na continuer na presse écrite mais na tango boye ezali mawa na motema po presse écrite ezali ya kokufa. Totie lika ete ndenge totie mabolongo na se na mokolo oyo presse écrite pe kolamuka. Kimbangisme info mpata ntatu kaka mutu azokodefendre na tango oyo. Kimbangisme info ezali sute. Eza na biso pasi. Na kombo tata mwana pe tata molimo santu. Nzambe na biso soki nazwi maloba na tina ete otienga lisu na yo obakisi mususu sima ya culture et art bonkoko obakisi natala makambo ya communication na media yango wana esangisi presque mbangiste nyonso. Papa merci na mukumbu pesi biso na confiance oyo peut-être to mérité te kasi mawana yo eponami na yo yepa na biso biso pe tolingi ete tosepelisa yo to défendre véritablement kimbangisi na kati na mokili mobimba mayele nguya bokasi ekokutaka epa na yo nzambe na biso. Lelo yo papa obengisi bana na yo ya presse ya mokili mobimba ndenge na wuti koyoka awa bona ne ba bosani yango bisika na bisika balobi biso nyonso yelo selemi ya sika mabolongo na se liboso ya nzambe na biso na tinete papa musala opesi bana no ndenge bafuka miawa ezali lisegite na mokili babangaka yango makasi mopanzi sango babengaka bango 4e pouvoir soki mboka bapanzi sango bakoti désordre bamampinga bakoti désordre na mokonzi ye mboka ye moka kobanga po équilibre kosila minuko oyo bapesa biso papa ezali couteau à double tranchant ekoki koloba ya malamu ekoki koloba ya mabe misu pe oyo bapesa biso eza na maboko ba cameraman papa bakoki kotalisa makambo malamu tuko bakoki kotalisa makambo ya mabe lokolo pesi biso mukumba oyo papa posa na biso toteya na sepelaki avant-hier babandi ba séminaire ndenge esalamaki na Brazzaville papa ozwi ndako lobi oyo butilanga rateliki représentant les gars deuxième fibatango wana zali ya papa Sébastien Elion atali mukumba opesa ke lobi tokosala ndenge nini banani bakosala ndako munene boy tosalisa formation ya mbala kaka akikuluka ba professeur na université de Maria Ngwabi akina radio télévision congolaise nangai moko na yemoko tout sali formation accélérée à 2 mois na kata Brazzaville bana bazwaki ba certificat o bazali ko sala kuna bazali bana fait maison donc papa ingolo bete ba compétence na yo bazali papa to ko senga collaboration extérieure c'est vrai mais bazali pour être panzu sango na yo ekende de manière ordonnée efficace na kati na mokili mobimba na Biblia yo moko lobi yango Matthieu 24:14. Cette bonne parole de l'évangile sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Alors viendra la fin. Likambo ya mutuya ya nkolo na biso Yesu Kristo ebongi yeba na kati na mokili mobimba po ete mutu nyonso azala nzeneneke nsima nango fin ekoya papa ozali komema biso vers la fin soki topandi nanu sango malamu te ekozala na biso mpasi
En 2006, dans la conférence internationale sur Papa Simoki Mbangu, tomilobi makambo ngo ezali kokokana. Ebele ba presse ba yaki papa, ba RFI, ba France soki 24, ba chaîne ebele yaki ya monde entier. Na centre d'accueil. Malaki presse musala na yo yango yo. Po ete biteni nyonso na kati na mokili, bisika musuki mbangisa zate. Soki tolani makambo Bible mais likambo yo ebongi eyeba na kati na mokili mobimba bongo suka likambo ekoya. Mais ekoyeba na kati na mokili mobimba soki tozelika arrêter mutu moko achaka lokolo esika mokili ezali kozana biso mpasi. Tango nini tokokisa yango. Mangomba mosusu bazelaki nanu 300 ans po bando koyeba na moke. Mais biso na 100 ans yo papa tala pa oyo osalisi lingoma na tina nini presse pe esimbiango. Tukomo koyeba na kati na mokili mobimba. En un seul instant sango eke partout. Malamu papa sango ngo ezali ya kitoko. Sango mabe ezali ko baby ternir image na biso. Malamu biso to presse ngi to fukami awa banda lelo to za mayele. Ba réseaux sociaux. Tous ces organes là ils ont décrédibiliser biso to tika yango. Matoi na biso, misu na biso na rateliki. Oyo mongongo ya papa Simoki Mbangu yangani. Olingi ko panza sango ya papa Simoki Mbangu référé vous na ba autorité ya ba organe papa acha. Ko kende kota na ba site mosutu oyo bazali ko tia biso kokoso. Biso moko pe na kati na ko minoko na biso yiba ko utiliser. Misu na biso pe to yiba ko utiliser. Po sango ekende musika. Po basala ki nkolo isi na tanga kala po ba mema sango musika ezalaki mpasi. Zami na biso tozalaki na papa conseil direct ndenga vandi wana papa Mbenza kiangani. André na mboka poto. Tokeiti na Grèce na Athènes. Simanango lokola pape ya orthodoxe alinga yamba biso azalaki empêché asengaki ba excuse to tia ko mona yesuté. Bon pour couvrir le temps papa na biso ba memi biso na Corinthe. Corinthe to yoka Corinthe Paul l'apôtre corinthien. Toke kuna na Corinthe papa likola ngoma mwa vilango. Siko Corinthe pas azali ozokutala kuna na mai ebale. Tutuni le conservateur a pesi biso explication. Atalisi biso pas Paulo azali kotela. Alonga na Grèce pour azwa masuwa tangwa na masuwa ba voilier et même etina Rome ezalaki 1500 km tangwa na boussole les alités. Batu ezali kotambo na ba voile na ba voilier ba kosala 2 jours na nzela po ba koma pesa kotambola male ezaki ya moteur te nyonso na po ba kende ko panza sango ya nkolo yesu kuna na Rome tala souffrance ba monaki tala ba distance mais na moya lelo papa eza sous te ke na longwa wana kene na Rome télévision yangoyo radio yangoyo satellite yangoyo papa bana no ba développer ba capacité ya biloko nyonso wana po ete en un clin d'œil sangono ke na kata mokili mobimba bazangi ba matériel bazangi technologie biloko nyonso wana papa doléance na biso na moya lelo ya zali yango wana baza très équipé na ba biloko oyo esengeli na tango yo moderne technologie esi ekomi mosika papa okosalela bango yango bango bazali mbongo na yo bakosala menguya ekute pa na yo mayele ekute pa na yo papa esengeli na ngai en tant que lisu na o itali ba pantinu na sango yango wana ba yena ba kokoso ndenge na ndenge na makambo santé ba famille et tout nyonso na peut-être ko lobama te ba ko za tango lobana yango te mais yo na bunzamino oyebi bongi sela bana na nyonso ba ya wana kimia bako ka kopeka kozonga na kimia ba no kamata misala ndenge esengeli pa ba yokende ko yinana na kati ezalaka ko welana ezalaka kulukana kimokonzi ezala kufunda na ezalaka biloko nyonso wana yango na tinto pamela lingi to vandia bozali kolanda to ko pamela yango bazizani ba discord na kati na biso to landa règlement ya lingomba ndenge nini ekopesa mela biso règlement ya organe na yo ndenge nini ekopesa mela biso pouvoir no ibandi awa esuki awa biloko wana tozali kobundisa nde tata molimo 100 ans to kozali kusala yango biso bana ya presse banda lelo tozala fidélité c'est-à-dire ko salela na ndenge sengeli mobeko lingomba ezali kotinda voilà nzambe na ngai moi liloba na yiko bakisa likolo ya bandeko ya preski ba pesi na komba bana na yo ya preski na komba na bana no ya retiliki na silisi na nga bongo na komba tata mo tata molimo santo amen.
Kimbangisme oye. Bapanzi Sango oye. Papa Simon Kimbangu Kiangani oye. Papa Simon Kimbangu Kiangani oye. Papa Simon Kimbangu Kiangani oye. Tata Simon Kimbangu Kiangani Mwanda Velela Wazola Wale Bizola Kaka ye kaka Yani kaka Yani kaka Yani kaka Na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo Yawe Mokeli Tokoloba lisusu nini. Papa mokili ekoti na pasi. Mokili ekota na pasi. Pambate Satana tangu achela kiolo lendo kuna na likolo obwa kakaye awanase. Alobaki yokuna na likolo ngai nase. Kolo Yesu Masiya tangu aye na bozongi na ye apesi biso promesse. Posepela ngai na kende. Po ete na kende kosengela bino musungi. Molimo Santo ya solo akoya kasi bamokili bakoye bayete. Papa Simon Kimbangu Kiangani titango nini bokofongola porte po ete mokili bayeba bino. Oye na kombo ya Simon Kimbangu 1887 omibombi baniokoliyo na ndenge oyo bango balingaki babosani ke osanzambe mokeli nde yo. Oye na kombo ya papa diangenda kuntima promesse ya 1910 eto kobotama na 1918. Na nzoto ya papa diangenda pe otikalaki kondima te ke nzambe nde yo omibombi tikutu suka meme nzoto na yo ya musuni babwakelaki yango mabanga babosani ke nzambe ye wana. Lelo oyo na nzoto na yo ya misatu papa Simon Kimbangu Kiangani mokokisi ya bilaka kuna na mbanza nsanda olobi koya ya tata Molimo Santo papa Simon Kimbangu Kiangani po ete oya kokokisa bilaka. Papa mbula tokoti 105 ans ekoki. Kolo Yesu tango akufi bakundiye bamama babongamaki po ete bakende kobongisa nzoto ya nkolo. Kasi na nzela bamituni bisoko bapodi basi nani oya kolongolela biso libanga. Bitango bango bakomi yo nzambe osi obongisaki bakendaki kokuta na sango ya esengo. Ongo biso papa libanga oyo ezali liboso na biso nani akolongolela biso yango. Titango ndinde papa olingi ete mokili bandima yo mokili bayeba yo. Yokela mokili mawa. Mama dirigeante vovendingaku enza ya vuvama. Vovendingaku dotata enza ya vuvama. Beto tokunsadilanga mpasizi wokele. Eki
Luzola kwase ye mwana etata mwanda velela. Tata kabonso butuzoleleko. Kanti bikalo kuluzolo la vangama. Muzola kwase ye mwana etata mwanda velela. Sedi to anzambieto tukulombela bakafulu watu sikidikisa. Kimbangismo yi. Kimbangismo yi. Kimbangismo yi. Kamba oye. Kamba oye. Kamba oye. Bapanzi sango oye. Panzi sango oye. Panzi sango oye. Eunui. Embazi. Ilumubu yakului. Yangalala. Esangue, Sangote. Qui est ce que? Sai Vakanzai Kwe. Oyo penza ezali malamu. Makambo eke mokili mobimba. Esengo bien, esengo te. Warali wapesi yangu. Oh, ya solo. Wewe machi bazalewa. Ya bajan. Bamalako. Bazalaka 12. Ça veut dire que c'est vrai, ceux qui vont penser à ça, ils dit comme malam. Il y a ma bête au malam. Pour la dire, ils ont malam. Sango ya tatan zambe ya Satan. Tata Molimo Mosantu, Tata Simoni Kimbangu Kiangani Mwanda Velela. Oh, Rakat. Enyoka. Parce que Balobi, bon bangi à Tata Zambé, nini? Kobanga Tata Zambé, zali mayere. Le bandela mayere, pardon. Soki totali moi besanza na moi ezali boye pole hein soki deke totala ta mosusu
pole likolo sanza na se nini yaka molili position wana ya malamu to mabe tosalaka ndenge nini ntango wana winda kaka c'est danger bachiaba bongo ntango nzambe asili kaka Sodomu na Gomora abebisango na nini nyonso wana danger mate ezokoleka makambo ezokoleka eske tozoki kotosa likambo mabe nde ezali te ezali nde wana kasi yo teyebela kaka place yo ozali ya malamu toyokani biso nzambe atindi biso totonga nini bongo toye mpona nini Yerusalemu ya sika alors toyebi ke ndenge baninga bazosala biso tozosala te sikoki mona meso ezali mpe ezali te foto te kimona meso boye nango ezali toza kozelako soki papa Mbenza asilisi kaka tomona ngo surprise wana oyo etikali papa Mbenza koloba bobange ya tata nzambe ebandela mayele mosala tozosala elingaka kobunda te elingaka koswana te elingaka mabe te elingaka ezala propre eza boye nga nasilisi na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. Merci papa ndenge ya kopesa biso nzela biso bapanzisa yango soki tata molimo santo papa Simon Kimbangu Kangani apesaka nga nzela ntango nyonso na 5 mois en 1989 ndenge bapapa bafandaka awa papa Mfumalongo papa ndenge ndako ntima abengaka ngai ntango abengi ngai ayebisi ngai makambo nyonso oyo eza koleka na kati na Lingomba na ntina ya mokili na ntina ya mboka na biso banda lelo ozwa bana oyo bakoko banda kozwa bilili nyonso makambo nyonso oyo tobanda kosala mpe tobanda koloba parce que na liboso ntango nde esika tozali kokende makambo mingi oyo makambo ya tata ekoya ndongo bato mingi bakozala na ba histoire ya lukuta na ntina ya likambo ya Lingomba mpe na ntango wana
soki batuni bino koloba na munoko boye po bandima bino eza un peu difficile bakritike kozala esika wana papa atikaki koloba te esika wana ezalaki boye te me ntango bobimisi maloba na biso mpe bolakisi bililingi na biso ndenge ezaleli moto akotya lisusu ntembe akozala te. C'était en 1989 wana nde abengaka papa Bobe na papa Tukemboso azali wana mingi toza ko travailler na ye papa Bobe na papa Tukemboso te na tango wana nazwaka papa Simeo na papa John na papa Kayombo na chaka bango na maboko ya papa Bobe na papa Tukemboso mwana moko kaka na ibite pe azana bino toujours Daniel Nkodia oya Gimbanseki soka toujours na presse ina tango wana na yibilaka ina Mbanza Ngungu ta unakenda kotanga na Mbanza Ngungu nde baleki oyo bazalaki dossier epai na nga nde naponaka pays papa Tukemboso ndenge aza wana ayebi malamu nini ebandaki kosalema ke mikolo nyonso tata Nzambe asala foto enregistre maloba bapapa na bililingi pe na maloba na bango kobomba na bakasete ndenge totravaillaki kino papa Mfumalongo na papa Kisore baye kotika biso totikali na papa Mfuma Mbanza to continue na équipe na biso wana tango tozo continue équipe na biso wana na 1996 soit 96 tango nzoto papa Mfuma Mbanza esalaki mpasi tokendaka na Kinshasa ndenge tekenda kofanda 11 mois nzoka nde ezalaki bolingo ya tata Nzambe tokofanda ya papa Mfuma Mbanza na mboka Kinshasa pendant 11 mois toyebi mai o malekaka mobulu ekotaka na mboka andeko na biso batambulisi komaki kowelana tange monanaki ete mobulu wana elingi okoma Kinshasa oyo tozalaki na ntango wana papa Kalonjo tozalaka na bino ntango molai kuna na Kinshasa na centre d'accueil nde eyaki komona na ete archive oyo ezalaki na papa Bobe on dirait ezalaki négligé ebanda kozala nango na sala manger wana ti moto nyonso ntango azokoya azokomona yango papa Mfuma Mbanza alobi membenza oyo biloko nazokomona awa n'est-ce pas pozwaka consigne na 1989 nde elongwaka wana papa Mfuma Mbanza papa Bobe akendaka na papa Mfosiko tokotyango wapi papa nde papa Mfuma Mbanza alobaka ete botyango na chapelle ndenge chapelle wana ekomaki ndako na bino ya presse abanza boyibi papa Kalonjo likambo yango ezalaki bongo parce que archive ndenge boza konéglige yango boya bakaite liboso tobandi ko tozo kokende bitumba ekozala me archive wana yango nde ekobikisa bino wana papa Mfuma Mbanza papa Tukemboso aza wana aza kolanda ngai yende azwaka prudence na mosusu akendaki kobomba ngo na ndako epai na ye abo
na kobomba ngo c'était zwaka consigne pa baba Mfuma Mbanza sikoyo toyebi ndenge gouvernement yaki kokota na Kenya potango emonani eke mobuliso ya makasi biso na bonzoto tomonaki toteyanaki ete malamu tozongisa papa Mfuma Mbanza na nkamba pwete oyo ya mabe emonana te tango toke kofuka papa Mfuma Mbanza alobi bongo na kima natika bana nanga o baza na kati ya Kinshasa na pasi kobika toliwa tukozala kakao me oyo pe azali koya azali mwana na ngai oyo pe azali awa azali mwana na ngai makambo nyonso ekoleka na nkinya papa makila ekotanga papa alobi ete toza bana mboka makila ekotanga te o tozalaka toyebi na ntango wana likambo nini ya kobima makasi papa Mfuma Mbanza alobi ete ngai na kozonga na mois d'octobre na nkamba tango makambo nyonso eleki na Kenya bambuta baye kolamusa likambo oyo ezali ete papa toza komona yo nzoto ekomi mpasi soki ozali lisusu te nani akoyingela na sika na yo papa Kalonzo bozalaka batemwe papa Tukemboso bozalaka batemwe na papa nani oyo Munianga papa Munianga bozalaka batemwe bambuta nyonso bazalaka kote moko angoro okanisa eke musala ekotikele epai ya bambuta nde bayaki kochange stati ya Lingomba kuna nde bayaki kotya ete soki papa Mfuma Mbanza akozala te bakozwa un sage donc mbuta moko ya sage oyo bakotya ene esika wana pwete akoka kotambusa Lingomba mais question moko papa Mfuma Mbanza ekotuna na bambuta wana ntango baza kosala mikanda wana oyo babandeki kosala mikanda wana bapapa Munianga boyebi bango malamu na bapapa Kalonzo boyebi bango malamu papa Tukemboso mpe oyebi bango malamu papa atuni motuna bosi tata kwelu sidi tata unani ya ngonde mbuta moko ya Lingomba malgré ipe apengwaki aloba ite me papa ndenge alobi wana ete ifo kaka ezala na makila na ye makila ngo nani wana tokomi na date ya le 6 octobre le papa Mfuma Mbanza alobi ete fo nakende kofete na nkamba mpona kende kosilisa likambo oyo eza na Brazzaville oyo tozalaka toyebi makambo nini ezalaka na Brazzaville ndenge nini bandaki kose faire sentir na Kinshasa mais entre temps papa aza koinsiste nga kaka eke ba archive wana etikala te ba archive wana etikala te na Kinshasa eya na nkamba na ba bande audiovisuel na audio nyonso wana eya awa na nkamba papa Mfuma Mbanza aza koinsiste donc tozwaka mutuka mobimba pwete emema biloko oyo ezalaki na papa Bobe toyebi likambo wana malamu po nyonso eza kokende kaka na papa Diange na ndenge alobelaki yango ete ntango bokotikala bitumba ekozala kasi na ntango bobanda kobimisa ba archive nyonso moto akotya lisusu ntembe akozala te yango lelo
oyo soki nazokobimisa makambo nyonso oyo ndenge ye moko papa alobeli yango biso toza bapanzi sango. Donc ngai mpe naza na kati ntango bapapa baza koinsiste nga ndenge wana, donc naza na kati. Donc soki nabombi nakozala mpe na problème boye te. Panza sango oyo ezali ya solo. Na 89 ntango papa bazalaki awa mindele moko bayaki kovisite Nkamba, kotala Nkamba, bato bazokokumisa Nkamba. Sika mundele wana abandaki komona kaka aluka place moko oyo akokritike Nkamba eke bozokumisa Nkamba ata esiko eza mabe. Nde awa njeta mbila oyo tata Simon Kimbangu alonaka 89 ezalaki nanu ntango baswanye yango Mandalala olieke oyo alongolaki Mandalala wana aswanye njeta mbila ole abwaka Mandalala musika atiango kaka na sese wana siko mundele wana azokofilme mpona kende koloba ete esika na bango baza kokumisa tala ndenge eza sali te. Nde Sylvain moko azalaki pembeni wana aye yo ba place nyonso filme ya kitoko toko kaka olinga kofilme na place mabe oyo. Ah, ce garçon qui est méchant. Ah, siko discussion on est comme na Mfumalongo. Pied gauche batuni mais ndenge ni non ça méchant c'est taillé azoya kufilme kaka na Mandalala ndenge ekweyi wana. Papa Mfumalongo hatuni mais ozalaki na intention nini ndenge bisika malamu filme ya mabe ozokende kufilme. Mundele wana bandi kolenga, c'est vrai que j'allais diffuser et que Nkamba que vous êtes en train de mettre au top, mais voilà comment c'est sale. Ye moko aza kolenga pe j'efface. Efface. Odenge la bino. Soko komema yo kaka. Ce qui fait ko effacer yo kaka. Mais à effacer mundele akomi ko banga lobi, c'est vrai. Et que nayaki na luka kaka place on a critiqué Yerusalem. Yango biso to fandi na kati na Yerusalem. Eza ba pèlerin, eza la to biso to fandi awa. To linga kateke litit sika mabe eko kakozala. Yango to koloba na biso mingi mususu atatango mususu. Pwana papa Simon Kimbangu Kyangani ndenga aza kokokisa bilaka na ye ndenge alobeli yango sikoyo akumisi biso bapanzi sango tata Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu Kyangani na le 12 octobre l'an 2001 fête yambo oyo asalisaki 12 octobre alobi ete mukumba munene batata bapesi ye ete apanza sango na mokili mobimba eke tata Simon Kimbangu ye nani Molimo Mosantu. Bino bapanzi sango soki botali référence a fête ya le 12 la 2001 wana maloba ya papa Simon Kimbangu Kyangani yangwana ke batata batikalaki kotinda ye eke apanza sango na mokili mobimba ke tata Simon Kimbangu yende Molimo Mosantu. Yango na l'an 2006 ndenge papa Matondo alobi ete sikoyo conférence esalamaki na bato na mayele nyonso wana papa Simon Kimbangu Kyangani aza kokokisa bilaka et c'est que le 3 octobre l'an 2011 na Mbanza Ngungu réhabilitation ya papa Simon Kimbangu et salami ndenge papa Mfumalongo papa ndenge ndalobelaki yango ete lokola na 1991 et salamaki te mais 20 ans après 20 ans ekosalema
tala en 1991 ndenge esalamaki ndenge esengelaki te le 12 septembre totalité na le 3 octobre l'an 2011 esali mbula boni 20 ans. Donc papa Diangenda alobelaki yango botala message na ye ya le 12 septembre 1991 kuna na palais de la nation na Gombe na tango wana oyo basalaka na tango wana bayebi yango lelo oyo abimisi yango lisusu papa Simon Kimbangu Kiangani ke biso bato da presse nde tokopanza sango wana mokili mobimba histoire tata Simon Kimbangu. Or que biso bato ya presse tozalaki déjà prévenu na papa Diangenda na likambo yango tozalaki déjà prévenu na ndenge formation esalamaka na biso bato ya presse et information yango message wana papa Diangenda asengelaka biso ngai mpe nasalaka ba recherche na ndenge na ngai yango nde tolingi kobimisa ye papa atunaka ngai ntango nyonso ngai nasesalaka référence toujours batata bayebisaki ngai eke soki boza kogarde baarchive oyo ezali bokotunama kotunama wana ye moto liboso papa Simon Kimbangu Kiangani natunaka ngai elaka na mayema alekaka na 5 mois awa na nkamba papa ntango azwi pouvoir ndenge aza komona eke lingomba soki eza kotambola ndenge nini amemelaka nga na coutume atuninga papa Mbenza ntango bozalaki na bapapa awa papa akendaka na Kiana Mwemvo likambo nini akendaki kobimisa kuna Mfuma Ndongo atunaka na bandimi ya Kiana Mwemvo awa pembeni na section ya Nkamba. Est-ce que pourquoi tata Nzambe apesela mabele na bino kombo ya Kiana? Bango balobi te toyebi Kiana. Donc réflexion. Donc likambo nyonso oyo bokozala nango problème. Soki makambo eza kotambola nango kitoko, soki likambo makambo zoto sa susute c'est que bobebisi. Et soki bobebisi bokosala nini? Bokosenga bolimisi bokosenga bolimisi na likambo oyo tosengeli oyo tosali eza boye te oyo tosali. Donc soki bosengi bolimisi te epasi wana moya esila eza te yango papa atunaka nga na tango wana na l'an 2001 wana yango pe ekoma nango kaka fo atunaka nga makambo ya 5 mois ezalaka ndenge to ebandelaka na Kiana Mwemvo nde papa Mfuma Ndongo alobaki ete soki makambo za kotosa te bobebisi na tango bobebisi chance ya bozwi eza lisusu te ekimi sikofo bosenga bolimisi po chance na bino wana ya bozwi donc wana ezali ine ezali teke na soko sengi bolimisi te kozonga nungwa kaka ndenge wana parce que obebisi yango toyebi ete mikolo oyo mpe tobandaki kolelalela biloko si ekauki lelo le 1er janvier mupepo oyo aza kotiela biso bokolimisa biso bo tokotia noki message papa Diangenda avant ke bapanza biso po ete tolanda papa de Mfuma Ndongo alobi nini na biso bato apreski Ratelki na preski. C'est la mission la plus difficile. Pourquoi je la qualifie la plus difficile? À Kinshasa, tel qu'on vous a présenté pour Takalamvouila, réellement pour Takalamvouila, je ne sais même pas comment les qualifier. Il a eu l'initiative d'accepter ce que j'avais voulu, que ce soit notre premier départ. Si pendant la période du Christ, il y avait des cinéastes, il y avait des photographes, et comme il y avait des journalistes tels que vous l'êtes aujourd'hui, je crois qu'on aurait connu une certaine situation plus stable que celle que nous connaissons actuellement. Mais
pendant la période où le Christ vivait, les photographes n'existaient pas. Si nous constatons certaines images qui sont vraiment belles et qui présentent, on dirait, la réalité de la physionomie de Christ, ça, ce sont des images qui ont été faites à la main par les gens que je qualifie d'inspirés, et c'est comme ça que nous voyons les belles images. Pendant la période de Papa Simon Kimbangu, réellement, il a eu des photographes. Mais les circonstances aussi pour lui étaient un peu plus difficiles. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas bénéficié de ces mêmes privilèges que nous avons d'être plus ou moins libres. En tant que prisonnier, il ne pouvait pas se faire photographier, d'ailleurs c'était interdit. Et les dernières photos que nous avons, ce sont justement les toutes dernières du fait qu'elles ont été faites à partir de 1951 seulement. Et c'est grâce à la générosité d'un frère, c'était noir, et c'était un blanc, qui était le gardien de prison. Et qui, voulant nécessairement garder certains souvenirs de papa, a donné l'appareil de photographie à son enfant. Et c'est son enfant de 9 ans qui a fait les dernières photos que vous détenez presque nous tous. Nous avons ces dernières photos. Celles d'avant 1921 et celles qui ont été faites en 1921 même ont été saisies. Et ça se trouve certainement dans beaucoup de dossiers en Europe et en Belgique. Aujourd'hui, les images, telles que Bobé voulait expliquer, les images de Papa Simon Kimbangu. Premièrement, quand vous voyez ce que Karambouil a réalisé, je peux le qualifier, c'est un mystère. J'ai acheté l'appareil parce que j'ai bien voulu rendre vivante notre histoire, le démarrage. J'ai payé l'appareil et je l'ai donné à Karambouil, là, débrouillez-vous. Réellement, et quand je vois ces images, j'ai des souvenirs inoubliables. Parce que je suis parti d'une idée. Nous avons voulu rendre vivante l'histoire du prophète Simon Kimbangu et l'histoire du kimbanguisme en soi. Parce que quand vous voyez que tous ceux qui nous ont précédés, que ce soit du côté catholique, que ce soit du côté protestant, je crois qu'ils n'ont pas eu les mêmes intentions que nous avons. Et c'est bien sûr, ils étaient sûrs de ce qu'ils faisaient parce qu'ils étaient derrière le gouvernement. Le gouvernement pouvait facilement leur faciliter toutes les tâches. C'est-à-dire que nous nous sommes sentis abandonnés à nous-mêmes. Il fallait un démarrage avec zéro. Et nous sommes partis de zéro. Et vous autres, vous venez de partir réellement de zéro, puisque vous n'avez rien. Mais il nous a fallu une certaine expérience de 20 ans pour arriver au stade où nous nous trouvons. Chaque chose a son temps. Voyez-vous, après 20 ans, je suis un peu de très près ce que nous avons fait comme réalisation. Eh bien, ce n'est pas facile. Chez vous autres, dans les régions, il n'y a rien. Les gens entendu Bobé dire, on achète l'appareil de photo, un enregistreur, et quelquefois on vous achète des papiers pour vous permettre de suivre les nouvelles quand vous voyagez avec les représentants. Et que partout il est, vous prenez note de tout ce qu'il dit et vous photographiez. Et rien n'empêche qu'à un moment donné, que vous se fasse un effort pour vous trouver une petite caméra et vous allez commencer à filmer et rendre vivantes les images. Et c'est de suite un jour on vous achète un groupe électrogène comme nous voyageons. À un moment donné, on vous achète un projecteur. Tout ça, ça va combler le vide, mais il vous faut une certaine patience. Vous n'avez pas encore été compris, mais vous serez compris plus tard. Heureusement que vous observez ça et que je félicite votre courage, malgré que de temps en temps, franchement, vous vivez un peu certaines situations qui vous donnent un certain découragement. Mais comme je vous l'avais toujours dit, sans cette volonté de travailler pour le Christ, il vous est difficile de travailler au sein de notre institution. Mais vous avez tenu le coup et aujourd'hui, voilà,
Vraiment, je suis tout fier de voir ce que vous avez fait, de l'initiative que vous avez eue d'inviter ces jeunes gens pour qu'ils puissent être ceux dans les régions qui doivent être les véritables journalistes pour essayer de notre institution tout ce dont nous avons besoin. Vraiment, je suis très 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 fier, mais il y a des choses que je ne vous dirai pas ici. Mais la patience passe au premier plan. Nous devons avoir la patience du Seigneur. Si quelquefois, malgré qu'on nous traite de tout, nous restons silencieux, c'est parce que nous voulons vivre réellement la présence de Dieu en nous. Si vous n'avez pas la patience, c'est difficile de travailler chez nous. C'est vraiment difficile. Et Bobé vous l'a bel et bien expliqué, il ne faut pas être désorgueilleux. Et je suis fier de constater qu'il y a des universitaires parmi vous. Eh bien, en votre qualité d'universitaire, et quand vous allez vous trouver à côté de celui qui n'a pas fait de hautes études comme vous-même, il ne faut pas minimiser sa personnalité. C'est une erreur. Ça, c'est de l'orgueil. Or que nous devons jeter loin de nous de l'orgueil. Ça ne nous honore pas. C'est ça qui a fait dégringoler Satan ici. Et si aujourd'hui nous souffrons, c'est à cause de l'orgueil. Et ce n'est pas simplement Satan. Adam et Ève, à cause de l'orgueil, eh bien, vous avez suivi un cantique en Kamba que je vous ai entendu chanter l'autre jour. Je ne sais pas si vous pouvez vous rappeler de ça. Vous savez chanter ça? Et chantez. Alors asseyez-vous. Mais le bon Dieu nous a aidés. Il va vous aider aussi. Et nous espérons que les meilleurs résultats, nous les obtiendrons puisque nous sommes à côté de celui qui doit nous épauler. Il est toujours à côté de nous. Heureusement que nous vivons de sa présence continuelle. Et je peux vous dire que mon concours vous est acquis. Et je vous demande purement et simplement d'être très poli, d'être très gentil. Et vous devez être le modèle. Parce que nous ne sommes pas des orgueilleux et nous ne devons pas l'être. Parce que ça va nous éloigner de Dieu. L'information. Je vous l'expliquerai ce que c'est. Minu batata ba motambo d'ici, na kati na ba région. Lokola bato yo bapesi binu bango. Ngana lingi ete bosala na bango solo. Pamba te sokoto saraki ndenge boyote. Nde binu bokomona na basidima te. De tout la cabaninga mosusu ya kosala biso orto baninga kabiso te. Donc soko lelo to komi na babilo ndenge boye ezali to bandaki ndenge bobe asalaki bala mpenza kamba timu takalambuila ye kolakisa na somi loko yo makanisi na ngai mazali nini. Bon, histoire ya papa soko mutu alobi ete elokola tokokaka bato mosusu bakolobaka nde bango bazalaki basecrétaire ya papa mutu moko azalaki secrétaire ya papa asi akufaka bapapie nyonso to wana ezalaki babotolaka biso yango biso tozwaki mwa badocument mosusu mama abombaki malamu akendaki kotia yango na se na libanga de 1921 toyaka kokutana yango na mbola nini na 1958 je crois. Oui, na 1958 mais nyonso tu itoboki mpona nini na se na mabanga wana bele litanga ya mai moko moko ekoyaka na likolo ale itrouve
sanduku wana ingili na kati na bakaye nyonso ebebi. Donc semana yango toza na eloko te. Soko tozala kozala bama mukanda muke bato mosusu oyo bazala kosala na leta na ntango wana bamonaki ete malamu tokamata mukanda wana tojungisa yango na bato yango. Soko ntango mosusu tozala kokosumba yango na boja na histoire ya mwa ya papa. Mais sinon dosi nyonso tu eza na Bruxelles. Mosusu ezali na Amérique, mosusu ezali na l'Allemagne, mosusu ezali na Suède. Oyo na Suède nakanisi tokozwa yango pamba te missionnaire wana tokutanaka na ye na Australie. Alibaki ete papa na kopesa yo dossier wana oyo eza na ngai ya papa. Kasi otikila ngai nanu nasala mosala monene nazali kosala kuna nakamata bamokanda nyonso tu nasala yango na microfilm, nasala yango na photocopie, nasala yango soko na baappareil nini wana. Soko asilisi nde akopesa biso yango. Sikasika ntango be nakendaki natunaki lisusu boni akopesa biso na ntango nini. Alibaki ete solo mosala na ezali na ngai mwa mingi tika na silisi soko akopesa biso yebi te. Donc oyo ya biso soko otali banda na ntango wana tozalaki kosala mwa bareunion heureusement tozalaki na lucien c'est-à-dire azali na mwa baide ya babelge ya kubumba mikanda oyo makambo tozalaki kuluba na ntango wana ye akamati kubumba ti lelo eza na ye. Mais sikasikawa na ntango na biso oyo vraiment tokokosepela pamba te tozali na histoire vivante, tozali na histoire écrite parler pamba te sikasika soko bapesi biso o film balakisi biso ba film mosusu otali bapapa Johnny basi bakufaki na bango kasi omoni tata Johnny azala koluba azala kosala bageste na ye ndenge wana azala kosala. Donc tozali na photo tozali na baécrit tozali na bacinéma ainsi de suite. Donc vraiment histoire na biso ezala plus riche. Donc malamu nde bozala na bato oyo esika nyonso yo ozali ye azali wana lokola bakomonaka esika nyonso nga nakenda bobe azali po te nalingi koluba likambo te bakenda koluba ete papa alobaki boye wana soko olobi boye nakanisi okosi pamba te bakokamba kobenga kaka bandi bobe alobi biso nanga bandi likambo alobaki na mokolo bozalaka na centre d'accueil abi maso makobimba kaka oyo soko yoke kokosa okosi kaka bamoni nde yo moki lukuta alobaki boye te toki mongongo na ye na kati na bandi otali. Donc ezali eloko moko ya kitoko bazala na bino malamu bazala lokola baconcurrent na bino te malamu nde botambola na bango esika nyonso bino bozali solo bozala na moto ya information ezali très nécessaire. Donc biso bobe asali mosala moko mongi ya kitoko ti sikasikawa bato bayibi yango nanu te ata ndele bokosepelana yango kaka pamba te sikasikawa bajeune oyo baye bango bayibaka histoire papa mingi te kasi sikasikawa nakanisi basi bakomi mosika pana nini contact oyo bazwi na batato de sadina na basecrétaire général na batato de siwa ebe nyonso tu wana basi baoki ebe ata ndele bokomonaka développement na likambo wana. Donc bino bozali na bango na kati na barégion botambola na bango malamu bozala na bango malamu ezali vraiment mpona kotungusa bino te ezali po ate bazala baconcurrent na bino te kasi ezali kaka po ate tozala na histoire réelle na kati na barégion na bino pia nakanisi tozali premier mouvement religieux tozali na mosala oyo nakanisi ya baninga na biso ezali kasi ya bango tokokonte ezali ya bango te mais ya biso ezali ya biso moko pamba te bato bato soko batalika balubi bazali kokamwa ndenge nini meme le révérend mokele ale alobaki neme papa vraiment yo ozali prévoyant so tozali na baninga na biso bakatolike nakanisi bango mpe bazali na yango te pamba te biso kaka nde tozali na babiloko oyo. Donc na kati na barégion bana bakotungusa bino c'est-à-dire po ate bokenda koyiba te kasi soko de temps en temps asengi pesanga mwa papier kati tozali kokenda patron ozali kokenda na mobembo biso bengambaka bapatron te ngai nazali patron te bakobenga ngai papa tozali kokenda mobembo ngai soko naotika tozali kokenda mobembo esikasika tozali kokenda na Angola mobembo yango ezali souvenir. Alors lubi na bobe salanga nanu prévision to sala ndenge nini tango bobe alebi na ngai papa na mobembo na Angola ezali na biso pasi pamba te bafilme yango ezali komanda lisusu te mais soko moni yango ezali trop cher
Donc, nous utilisons que salama et tikali na biso souvenir. Ya wana tokutunga ndako na bango wana sima pamba te bakwa bumba ba film esika moko ya sur de esika wana ezali biloko bango basali alors wana nde kosepelisa biso. Donc, bozala na bango na malamu mpenza na kati na baregion bomeka nano kosalisa soko possibilité ezali. Donc, eloko nyonso ezangi na kati na baregion ezali très important po ate tozala mpe na histoire. Donc, bena ntina wana bomoni nde basengi ete baya wana séminaire donc séminaire na bango esili na yibi malamu ete sikasika bokanda kosala démarrage moko kitoko na kati na baregion na bino mobimba sino na tondi bino botondi ndenge botindili biso bango tosi tomonani ngai na bango tozala na masolo na mokolo mosala moko na pokwa awa na centre melelo na kamisi na silisi wana. Je vous souhaite bon travail, que le Tout-Puissant vous épaule dans la mission qui est la vôtre. Je vous remercie. Preski oye. Ratelki oye. Tolandi to tolandite. Malamu biso to yoka ka français te to tuna baninga pamfuma longo wana pa yangenda sikoyo papa Simoki Mbangukangani ndako awa na kati ya nkamba oya information nyonso atongi yango na nsima temple oyo atongi yango te. Message wana ya izami ya 1984 au mois de septembre. Donc papa dangi na si aloba yango ndako yango alobi ete mikanda nyonso biso bapanzisa yango foto lokota yango eya awa na nkamba ndako eza kotongama te eza kotongama te. Ndako nino mise ezali pona wana memorial eza kotongama papa aza kotonga te. Est-ce que elobama te? Donc mise ezali bafoto nyonso fo ezala kuna emikanda nyonso lo fo na memorial. Papa si alobaki papa Simoki Mbangukangani esi alobaki ete bafamille nyonso oyo baza na mikanda ya bakoko na bango oyo babombaka baya kotika awa na nkamba ekokota na memorial. Papa Diangenda alobi te oyo mokokisa bilaka te. Misusu bakolobaki papa Mbenda zokumisaka papa Simoki Mbangukangani kasi makambo nyonso yo yango tobomba te foko bimisa yango. Tolandi yango malamu na papa Mfuma Longo ndenge asadresa na bapaster eke bapesa pe courage na biso bato ya presse materiel kaka sikoyo papa mpatantatu auti koloba makambo nyonso oyo osi réponse na yo ozwi te ebele donc yango solo papa Mfuma Longo papa Diangenda alobili yango kaka na message na isikoyo bobomba yango malamu po soki bobombi yango te bonéglige yango bakoya kotuna bino makambo boyebi na makambo na mutu ntango koloba yango boyeme mkanda eza te moya kondima eza te. Yango papa alobi ete bino nyonso boza na mikanda papa Diangenda alobila mosusu na bamboka poto ndenge atangi yango soki ezali koya noki te foti na biso na ndenge nini eke
nanu tosilisi memorial te mokokisi ya bilaka esi mpo na ye si akokisa kasi soki toza kofandela mikanda wana bino nde boza kofandela yango oyo aya kozwa yo yango kuna okoyeba te oyo ebongi oya kosutuka boye ekomi wapi na nkamba ngokokisa bilaka ngokombo na ye nani ye ye azokenenika malembe papa dengenda alobi ete bino bato ya presse bozala pene na ye aya aza mosika na biso nani yango si boenregistre bolanda malamu message yango kibati wana yo papi wana mama mikala nyonso ya babe presse donc biso moko toyoki na biso na France mpe ndenge alobeli yango makambo nyonso adetaye nyonso oyoka te ndenge baorgueil wana eza kaka mate toza kopesa na papa nga na kokende su mosika mingi te bana na yo ndenge otunaki bango cadeau phare baye na 300 sacs ya ciment donc cadeau phare mais vi grandeur ya mutuka donc toyi mituka soki mibale donc mutuka liboso nde yango wana etelemi wana papa nsima eza cadeau phare na bango 300 sacs ya ciment papa ndenge olobi papier te donc mutuka ekokota photo te donc ango papa nga na telemi wana soko osilisi bongo nde mutuka ekokota po ete nsima wana omona yango na miso donc photo te ndenge otunaki me ezaki mona meso nga nasilisi na nga wana okombo tata mwana mpe tata molimo mosa mutuna bozwi mongo wana wapie
ya mingi ya liboso oyo ezali te bokotambola bana kobenga bino kosala misala tokani te bolema te bokopesa bozwa ebele bozala besoin na bino na $5 ya mikolo $1 ya bana mike pour démarrer mpioka malamu lingombo ya mokili mobimba ekangi makambo ebele soki mbongo wana ekosala mosala ya pioka ekofungola nzela ndenge tobandi kozwa bamashine tomoni bamama moelo osali mosala na lotendele tomoni mpe dirigant asali mosala na lotendele courant ezala courant soki eza te biloko na etambola eza te wana nasengi courant ya biso apres papa balobaki ekosalisa biso misala ya mingi oyo kolakisa ke tolona tobokola ekobimisa mbuma kitoko mabele malamu nde likambo na ngai ya suka yango wana ntango pepe mbula ezalaki awa eleki po tobimi ndenge ezalaka soki abeti na Kinshasa aprefe beta akobeta mpe na Brazzaville me tomoni kaka Kinshasa beti na ntongo biso na Brazzaville ebeti biso awa eleki kaka bino nde mosali bongo kai te nabene kamera utosali bongo Jampu Jabi Jata Jaferadi totala oyo kolanda nsima tosilisi na kombo ya tata mwana mpe tata oyo mosantu amen. Bongo na pioka ba responsable ya mouvement soki bato bapesi mbongo na pioka baotika na nkamba nde koyeba ekende wapi po esimbama ebunga te tokani
basango bayoki yango epanzani mokili mobimba papa soki ebumbi tokolandela yango parce que yo moko ozoloba yango kamera ezali dirigeant responsable bazali ou bazali te bazali wana nde dirigeant bango bakobomba mbongo j'étais qui va responsable bazali te bazali mbongo nafaki bazali fliki mpe bazali bino mbi bazali tozali papa yoka bango koleki mpe bazali bazali pardon tozali bongo gaki bazali papa bazali bazali yingeta espèce mpe na nsima nayo bazali voilà soki emonani eye awa tosali programme parce que betide banda bapapa bazalaki etide ekomi na suka soki etide esili kaka todemare toyokani yango nga nazalaki nango merci bapanzi sango ye yambo totonda maloba ya tata nzambe tozali kopesa programme boye abanza lobi na pokwa tolandaki message papa apesaki biso ete nsima ya manso awa mai ya moto ezali me tokomela na biso mai ya moto kasi toyeba ke esengeli mpe tokota ndako ya nzambe eke journée ya lelo tokomaka ti pokwa makasi te pamba te mingi ndenge tovandi awa tobandi deja kokanisa mwa bamorso wana oyo bakataki bongo to bongo te yango wana tokoti na biso oye kozielumuka ozwi mwa mai ya moto ondire neti moto nano ameli te masi ameli deja ozongi lisusu wana nde ezali mpona programe ya libanda awa mpe ntango papa akobondela toyebi ndenge tosalelaka na mosika namoni deja bapondu oyo eye toujours mpona biso moko alors tokotiaka sani ntango nyonso biloko oyo tomemi nde tokendaka kopesa kuna na depo biso bato toye koya surtout baoyo towuti Kinshasa Congo Central ndenga nayebisaki bino ke balaka biso kikuiza tata donc biso nyonso oyo tozokomimona ondire bapaya toyebi te tokokende kolela wapi biso bamikolo oyo toye na fete ngonga yango soki ekoki na pokwa tosilisi makambo na biso nyonso topesi bakado esili na restaurant ya biro kuna place papa général akomelaka na se kuna na restaurant kuna nde biso bamikolo tokozala bajunior oyo bana mike bajunior bango bakotikala kuna na depo na nsima ya tribune bango restaurant na bango to cuisine na bango ekozalela kuna po biso bamikolo to déranger bango te obebi bango mpe badéranger biso bamikolo te
Mabeto malamu. Donc biso nyonso tokozala très satisfait tangu tokokota na ndako ya Nzambe bokolimbisa biso à moins que ozalaki distrait, mais sinon litei ya makasi tosi toswi yango soki tokobomba yango na 2026 tokozala malamu.